Bien. Donc, hémorroïde ezali d'abord tozana ba veine au babengi veine hémorroïdale. Donc, au ezala nzoto ya mwasi, ezape na nzoto ya mobali. Maintenant, ekomaka maladie tant au ezali inflammation, c'est-à-dire evimbi. Donc, evimbaka ndekomaka maladie. Evimbaka comment? Hémorroïde ezoya na balolenge ebele. Donc, kovanda mingi ezomema hémorroïde. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, la Top Media Télévision Mbote Nabino, émission Nabiso Santé pour tous, au Zalaka Momesano. Vous avez présenté par moi votre frère Tadi Ngalapa, invité Nabiso Zalaka, docteur Ahmed, au cabinet à l'âge 2022, Zouami Bongo, na venu Lubefu, na commune, il y a Lemba. Na quartier Foire kuna boni bisika cabinet docteur Ahmed Achapotaka ezalaka kuna bato bele bazo benga pour me demander pourquoi ozo yambaka docteur Ahmed. Est-ce que au consala moi bato bele te baluka moyen ba le kakana émission non ezali parce que ezali émission ya émission ya cabinet docteur Alad Nde émission Oyo est produit par Bango, est émission na Bango. Voilà pourquoi cette émission Bango bazo le cas dans le souci toujours de faire la promotion ya ba kisi na Bango pour na ko traiter bino ko sunga bino na ba problème bino et boza nango o ezui bino na banda ko na bino ebele. Voilà l'autre fois to lobela ki etala ki prostate mokola le to lobela o etali hémorroïde oyo fait la cause ya makambo ebele surtout chez nous les hommes. Ezali peka ka ide pa na tsomi mibalité na o etali bandeko ya basi parce que ezana bandeko ya basi ebele lelo batikala excusez-moi le terme ezali des fois lorsque akokutana na mobali na ye mobali akosentir ye te mobali akoyoka ye te donc atikali o ba mama bapesaka conseil balobaka atikali pulele. Voilà, moi j'ai eu le temps de travailler avec beaucoup. Il y a bandeko basala kamakambo oyo to yebi comment est-ce que ça se passe beaucoup plus au Italie appareil génital il y a moisi pour au Italie élastique naïe pour au Italie makambo belé donc hémorroïde et contribuer à makambo belé. Voilà, il est déjà avec nous le docteur Ahmed au cabinet à l'Adji donc tozana et awa akuluka mweto sur la par rapport il y a au Italie hémorroïde docteur Mbote. Oui, Mbote papa. Bonne santé. Santé bien Angola Nzambe. Bonne cabinet tes autres mon. Oui, cabinet Sokolia bien Angola Nzambe. Ah voilà. Bande ko ba zo ko bitu na ba kese ebele pourquoi yo kaka o yo ni kaka na émission santé. Bon, ce qui docteur Ahmed Azoya parce que docteur Ahmed a comprendre que ba charlatan ba l'équipe trop. Ba charlatan ba l'équipe trop malgré ça difficile. Yo leka nanzela o ba charlatan ba leki yo ya malamu o bongisango ba docteur Ahmed azo bunda koluka koleka place wa kuta déjà charlatan mo leka ki abebisa ki abongisi aleki abongisi pour que ba ndeko nyonso bazana ba problème ya ba bokonozo kinisa bango ba zo solution ya ba problème na bango. Voilà, mais docteur Ahmed toujours bien sur le monde qui il y a beaucoup de personnes qui se disent que bakisi na bino oyo batubeli basala confiance bameka basalela bapesa batubeli confiance mais bazwa ba résultat ya malamu te à la fin. Est-ce que epa ya docteur Ahmed na cabinet Aladi kuna moto akoki kozwa solution mpona oyo etali nzoto na ye surtout biso bapapa mpe nzoto ne ezongi na bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto bwa ye? Oui, papa, au moni, dans le baka, tout moment, il y a différence entre commerçant et docteur. Ok. Donc, commerçant et docteur. Et ça n'a pas commerçant au bazar na mondo. Ok. Et ça n'a pas docteur bazar na mondo. Ok. C'est-à-dire, mon toit, ça commerçant, il y a ça na posa à tier pour madobo à qui a été kiango. Donc, et simba te étalé. Il y a l'équipe à ça commerce na ye. Maintenant, mon toit, ça docteur, c'est-à-dire, pour ça na ye, ça patient na ye abika ayoka malamu po patient wana abeta lisolo na ye epa ya mutu mususu aya ya bikisa mutu wana beta lisolo na ye pour que kombo na ye ezala renommé kombo na ezala renommé et tandis que commerçant ya zana posa ya mbongo azana posa renommé wana asali aleki na ye azana posa sali azuma koki aleki yango omona bango na banzela bazali. Oh, et donc ça m'étonne même na RDC Awa, mon toit qui c'est hémorroïde à 1000 francs.
na 1000 francs aoleka nango na mutuka na dini. Donc elekelanga makasi omonake moto ayebi enanu valeur ya musala oyo osala te en plus wana commerçant. Donc on a ye asali 100 200 produits ayebi déjà que non tant noté comme 1000 fois na obimisotan a petit de machine wana. Mais pour le docteur Ahmed ye azawana pour na ko soigner bato na pesi traitement aux traitement complet et nzoto na ekomi malamu okati makambo ba dépense inutile ya okutana na ba charlatan oyo bazoleka bazoloba mingi docteur Ahmed pona ye alingaka nde musala eloba na place na ye yango nasalaka musala na ngai na kati ya bakisi na ngai nasalaka nalingaka moto ayelanga image ya négativité te. Voilà, nous faisons tokosala de vous une bonne image par rapport à image ya malamu oyo oza nango na réputation ya malamu oza nango na mboka na biso ya Congo. Ozali parmi bato oyo bazali na licence oyo bazali na autorisation ya kosala makambo oyo. L'hémorroïde aujourd'hui ezali eloko moko oyo bato ebele biso nyonso tozalaka na yango, mais bakisi na yo oyo osalaka yango exactement na baproduit nini? Parce que biso lelo toyebi babandeko ebele bakoma kozwa je salue le président Chic en passant. Bandeko ebele bakoma kozwa lelo bakimbiolongo baankoro bakifarum babiloko ya mabe wana oyo ya mindele baniki yango batia yango na milangi mpona koyebisa biso ke ezali bapratique oyo etali bokoko. Yo bakisi na yo osalaka yango na baproduit nini, docteur Ahmed? Ok, merci Moutono Malam. Docteur Ahmed azosalela racine, azosalela écorce, azosalela ba fruits, azosalela ba feuilles ya banzete. Ça dépend ya vision oyo docteur Ahmed azilaka bakisi na ye na kokozwa bakisi misusu par songe, par révélation, bakisi misusu par connaissance oyo nazwa na famille nanga parce que eza médecine oyo tobandi nango banda bomwana tozokola nango ti lelo nakomi oyo nakomi lelo talaka na bandi eloko bomwana nake nango ti lelo ndenge ezali e bakisi mosusu nazozwa connaissance ya par révélation ozwi ke likasa oyo eza na pouvoir ya kotraite maladie boye ozwi osali yango omoni mpe esimbi moto abiki. Donc docteur Ahmed a une expérience ya kosala bakisi ya ba maladie tellement ebele. Pourquoi? Parce que connaissance ya kasa ya ntete ya racine ya écorce eza na kati ya mutu ya docteur Ahmed. Na yebi kisi na yebi ke dans soki na zui makasa ona mélanger et kopesa nga kisi oyo. Soki na zui racine oyo na écorce oyo na mélanger et kopesa nga kisi oyo. Yango docteur Ahmed asalelaka kaka oyo eza traditionnel. Oyo eza traditionnel bokomona liboso nanga naza wana na bakisi ya bapoussière oyo bapoussière wana eza bakasa oyo baniki eza bacorse oyo ekauki baniki yango balingoli yako ebimi poussière. Donc docteur Ahmed azosalela ce qui est tradit. Je pense que le docteur alobi bakisi na ye esalemaka nyonso esalemaka na kibokoko contrairement na baleson di oyo bino boyoka na bareseau sociaux oyo bacollègue na bango ebele basalaka salasala mosala oyo. Voilà lelo tolobela oyo etali hémorroïde epai ya mobali mpe epai ya mwasi. Docteur Ahmed, hémorroïde elingi nanu koloba nini mpe ezalaka cause na nini? Bien. Donc hémorroïde ezali d'abord tozana ba veine o ba bengi veine hémorroïdale. Donc o ezana nzoto ya mwasi eza pe na nzoto ya mobali. Maintenant ekomaka maladie tango o esali inflammation, c'est-à-dire evimbi. Tango evimbaka ndekomaka maladie. Evimbaka comment? Hémorroïde ezoya na balolenge ebele. Donc kovanda mingi ezomema hémorroïde. Biloko tozolia ezomemela biso hémorroïde. Kosala bamisala makasi oyo tozosala ezomemela biso hémorroïde. Maintenant ndeko oyo hémorroïde se grave mingi na partie ya constipation. Omona ndeko moko asali musala makasi na moi ekomi na butu ole alia ba légumes alie ba biloko moko oyo eza trop ba misuni ba nini. Donc eza eloko moko oyo esali nano digestion na ye esalami nano bien te. Voilà. Mais ntango siko akobanda mpe kolibere bamatière ekosala ke ebandi kosala ezobima makasi. Ntango ezobima makasi wana baveine wana ezose coince na muscle moko oyo babengi muscle anal. Ezose coince. Ntango ezose coince
tango oyo matière ekobima esali ke veine wana ezwi trace tango ezwi trace evimbi pardon veine hémorroïdale. ok. Donc ezalaka moko na nzoto non eza baveine oyo eza tout autour ya nis eza na ceinture na kati ya nis, donc eza baveine oyo ezocomposé de rectum ya anis. ok. Maintenant lorsque matière edimi bongo ekoince baveine wana ezwi batrace evimbi, ntango evimbi deuxième fois ntango ndeko azosala koluka bimisa matière ekosala ke ezobima na difficulté azoyoka douleur na douleur wana akomona batrace ya sang amoni batrace ya sang na matière oyo ye abimisi amoni batrace ya sang ezose grave wana ezograve se hémorroïde wana déjà eza na hémorroïde oyo tobengi hémorroïde interne hémorroïde ya kati. Donc ntango akomi na problème ya hémorroïde ya kati wana ekosala ke akomi kosentir babourdonnement libumu kaka ezosala bamakelele mosu ayoki yango mpasi mosu esali bamakelele ezoprovoke mpe keno mokongo na ye azoyoka mokongo ne mpasi au fur et à mesure hémorroïde wana ezokoma makasi ezosala ke douleur mpe ya mokongo ezomata nokomona ndeko azoyebisa yo azoyoka lokola na katikati wana akabwani donc aza ya kokabwa na katikati ezali donc hémorroïde wana nde esali ke douleur wana emataka. Maintenant ndeko wana soki azokeba te biloko oyo ye azokonsome baalcool azokonsome bacafé azokonsome banourriture moko mal préparé to nourriture moko oyo babongisaki yango bien te mpona kolamba yango ezosala ke ezogravise yango ntango ezogravise nde ekosala ke hémorroïde ekomi kobima libanda ntango hémorroïde ekomi kobima libanda okomona mutu avant ebima libanda mutu akomi koyoka déjà mokusa na niveau ya nis akobanda koyebi so nazoyoka mokusa moko wana donc mokusa wana au fur et à mesure akomi kokwanza yango ekomi koapparaître mwa bambuma moko ya mike ntango ezoapparaître bongo ekosala ke hémorroïde na ye na kati omona ke mutiopo na ye ebimi libanda ntango mutiopo ebimi libanda esali ke na ngambu mosusu evimbi parce que eza eloko ezalaki na kati ebimi libanda ezwi mopepa libanda ezwi forme mosusu ntango evimbi wana ekomi na difficulté ya kozonga omonake soki ndeko aumeli nango bongo eza libanda ekokoma makasi ekomi vraimen makasi lokola eloko moko boye oyo bakokata yango mpe yango omoni bandeko na biso moderne bakenda mpe basali opération ya hémorroïde bakati eloko wana. Docteur pardon eloko wana mpe toyela nga na besoin wana yeba mochopo à travers hémorroïde bazwi bakati yango est-ce que mutu wana akozala na longue vie mutu wana akomi na baproblème parce que c'est-à-dire ye mpo na ye akobanda kokonsome ka bakisi akoki kosala 2 ou 3 mois boye aza na bakisi oyo bakomelaka bango ya basipo ya kobanda kobaka yango mpo ke esalaka ke non matière na ye asalaka yango légèrement eya akoki kosala lisusu bamatière ya makasi te ya baconstipation te mona ndeko mosusu azoyebi so docteur ngai bamatière nazobimisa eza lokola banyantaba ezobima mwa bulbul mosusu aoyebisa yo ngai nazosala bamatière moko ezobima lokola batofina lokola miyoyi ezobima bongo mosusu aoyebi so nazosala toilette te nazosala kaka bagaz kaka bagaz nakoyoka mposo toilette nake bagaz kaka nde ezobima eza différence façon oyo hémorroïde eyaka ezosala na nzoto ya moto maintenant hémorroïde ezali maladi moko oyo ndeko mobali ndeko mwasi akobatela yango te na bandeko mibali ezorendre ndeko mobali faible ezorendre ndeko mobali faible okomona ke hémorroïde ezomema manque ya appétit ya kolia moto azolia te azokonda ezomema chaleur ndeko mosusu abanda oyo so nazoka chaleur na se ya makolo na ngai nazoka chaleur moko ezobima makasi le même hémorroïde wana ekosala keno ndeko mobali akomi na difficulté ya kosangana na mama pendant batemps ebele pourquoi parce que na nsima na ye mopepe ezobima or ndeko mobali akoki jamais kobimisa mopepe na nsima ntango oyo aza na moment ya relation donc ntango azosala yango mopepe ezobima ezorendre faible koto donc eza hémorroïde oyo ezokoze bamakambo ebele wana na bandeko basi hémorroïde ntango ekomi mpona mobali soki hémorroïde ekomi kokoma makasi ezofungola tru ya nis na ye ezokoma monene mais ndeko mwasi ezwaka na nsima na liboso nyonso ekomi forme moko ekomi monene omonake ndeko wana
akomi na moment ya relation sexuelle kona mobali na ye akomi ko sentir ye poelele akomi ko sentir ye poelele yango ozomona ndeko mobali mosusu azosentir akomi ko komitunda bakesio ebele mwasi na nga azalaki boye te ifonga na développer corps nanga okodévelopper corps comment parce que ye nde moto aza na problème c'est-à-dire bakisi eza wana oyo ekosalaki azwi yango ezongisi kibomwasi na ye moke azongi normal ntango oyo kokutana na ye boza na bino normal boza na normal donc à partir ya bongo nde ezosalaki ntango ndeko mwasi aza ya kofungwama ezosalaki accueillir bainfection facilement ntango accueillir bainfection facilement nde ezomemela biso problème ya frigidité ememeli ndeko mwasi problème ya frigidité ndeko mwasi akomi na manque ya sentiment sexuel donc azosentir lisusu mobali te ekomi koénerve ye ekomi koénerve pourquoi sentiment wana eza lisusu te maintenant bandeko oyo baza na baka wana benga docteur Ahmed na plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 soit oye na lemba fois l'avenue Lubefu numéro 17 juste en face à celle du Rwanda de Jehova cabinet zawana okutana docteur Ahmed akoyamba yo bandeko baza libanda oyo alinga bengi docteur Ahmed a expliqué kana ye soko oza na confiance ya docteur Ahmed te ndenge bandeko mosusu basikoka mbongo otindi ndeko na yo na lemba aye afuti mbongo azwilo baproduit atindeli yo etango ekokoma docteur Ahmed akobenga yo po a expliqué ndenge nini okosalela yango mpe pendant combien de temps voilà donc baproduit eza wana très efficace na baka oyo ezotungisa bino surtout hémorroïde kobatela hémorroïde te au lobby est compliqué. Merci. Bandeko balandi ya top ya télévision tolo belande hémorroïde ezali cause de mambele ezali cause pe ya kozongisa mona ndeko mobali azalaki meloko na ye molai monene mais na nzela ya hémorroïde mona ekomi mokuse des fois eza moins difficile mpona komata mwa ngomba okoma noka motuka ya baquartier 1 quartier 2 kutu okoka kokoma te il faut betaka quartier 1 pour donc cause à la l'aide alors adresse ezali kaka moko docteur Ahmed ya cabinet à l'âge 2022 azali awa mpona kopesa solution oyo esengo oyo ekendaki mosika na bino voilà mpona koluka moyen bandeko ba retenir quelque chose par rapport ya passage na yo ya mokolo ya lelo hémorroïde ezalaka cause na nini est ce que ezalaka cause na misala biso tosalaka est ce que ezalaka cause na babiloko biso toliaka ou bien ezalaka mpe cause na bosangisi nzoto mingi mwasi na mobali bon hémorroïde eza cause na babiloko ebele eza cause na biloko tozolia na misala tozosala bandeko bachauffeur bandeko babureaucrate bandeko na biso basalaka bamarche de santé badistance balongue distance asali marche de santé à longue distance omona na suka nango ake komela mwa bière or eza contre hémorroïde ozoluka kogravese hémorroïde donc bandeko oyo ememelaka bango relation sexuelle ememelaka bandeko hémorroïde eza bandeko oyo bamesana koluka kozangisa nzoto na mwasi na ye na niveau ya nisi conseil gratuit ndeko mwasi soki oza na mobali oyo asalaka bongo mobali wana alingi yo te bandeko na biso mingi bapdp toke malembe namoni eli déjà autoréfléchir merci beaucoup mon réalisateur eza na pratique merci toke malembe donc mobali oyo asangisaka nzoto na mwasi na ye ndenge mwana ndenge ya nsima alingi mobali na ye te mobali wana alingi mwasi na ye te mais soki ezali mwasi ye moko moto andimi c'est que mwasi wana milingi te parce que ayebi conséquence te conséquence nango eza nini lorsque azosala bongo ezosala ke ezofungola col wana ya nisi ntango col wana ya nisi ekofungwama ebandi kobima nango ebandi obima na makila mona ndeko mwasi wana akomi kosala toilette na bamakila donc perte ya sang wana makila ezobima ebele ntango ezobima ebele wana ezodétruire nzoto na ye parce que mwasi place oyo eza très important mpona ye eza niveau kaka ya se awa likolo kote oyo apart tolo oyo eza mabele mpona komelisa bana mwasi parti oyo nyonso aza na eloko moko oyo eza très important
azani eloko moko oyo eza te ke non appareil moko eza wato nini boye ndenge biso mibali toza mwasi ye nyonso ye eza na niveau ya CA donc na niveau ya CA donc déjà azobebisa kuna ezo affecté déjà nzoto na ye et fonctionner lisusu bien te omona ndeko mwasi wana soka vizième jour ya accouchement na ye aza na problème pourquoi tant oyo azo forcer que mwana bima hémorroïde bimi or tant hémorroïde bimi et rendre déjà faible aza sous na niveau te que ya ko poussa pour mwana bima et osala nini non basala intervention baluka babimisa mwana or donc mwana déjà soki apesaki déjà voix atalisi déjà ke abima yo sali bongo na ba manœuvre oyo bakoluka ba intervenir pour mwana bima ozomona ke okokoboma mwana obomi mwana donc bandeko wana il faut faire très attention bandeko wana surtout bandeko mibali pe oyo bakoma bapede surtout bango pene bino bokomisa nsima wana pardon chef pardon docteur parce que bango voix mosusu ezalaka te kuna kaka ezoza na 21 cm lokola babiso kuna kaka ata oza na 12 kuna kaka ata oza na 30 kuna kaka conséquence na bango ezalaka nini conséquence na bango esi tolembi bango bango boma mpe bamabala ya bato conséquence na bango eza nini premièrement kole ya nisi na ye ekofungwama monene efungwami monene ye pa kosala to sele ya makila mais que conséquence eza plus grave eza nini toza mibali spermatozoïde na biso ezouta na mokongo il faut esalaka nini ebimaka selon ndenge nzambe asala mobali fo abimisa yango maintenant okomona pede wana ye abimisa ya ye te evandi kaka na mokongo sikoyo ya moninga nde mobali mosusu ezoki evandele wapi na mokongo ezoki epolisa awa yango komona plupart bandeko bapede kokufa na bango bakolaka na mokongo voilà zela c'est-à-dire baplan oyo ya biso voilà donc docteur toke malembe donc ya biso aire tosemaka na nzoto ya mwasi ezalaka na baappareil oyo ezwaka yango en charge mais epai ya bandeko na biso ya mibali lokola baoyo ya internet mibali na mibali bapede donc c'est-à-dire que aire bazwaka soki moninga na ye mobali akotisi na kati kuna olobi ekende ofanda place ezokende ofandele na mokongo ebimaka te ebima wapi yango nde epolisaka bango epolisi ye awa ndeko moko olinga kufa dernièrement awa donc apoli awa nyonso na nsima soki ezalaki ke famille bazalaki na mbongo otembela lelo ndeko wana aza na mabele ndeko wana aza na mabele donc bandeko donc conseil na opesa bino botika kosala relation na ndenge ya nsima parce que eza lié oyo eza approprié te mpo na relation voilà bandeko ba retenir nini mpe bakisi nini oyo ezali awa mpona oyo etali hémorroïde juste dans 2-3 minutes oui oyo bandeko bakoko retenir hémorroïde eza bamaladie moko ya kobatela te